Ale kumanga motema moto yaya. Kinshasa, Nabiso, Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB. Kinshasa et l'équipe partout. Mbote Kinshasa, naza le sengo ya kupresente bino magazine na bino bolingaka mingi KNB Kinshasa na biso. Koka mona Kinshasa ba médecin misusu ba respectaka serment d'Hippocrate oyo ba pretaka te. Serment d'Hippocrate ba médecin ba kosalaka. Yanga serment yozala toujours mama nangai. Ata ba bandeli mokili soki mbala zomi. Yanga serment yozala toujours mama nangai. Je disais que ce n'est pas normal que le médecin, pour soigner quelqu'un, qu'il exige d'abord l'argent. Parce que dans d'autres pays, on soigne d'abord le malade et après, à ce moment-là, on peut envoyer la facture. Et à ce moment-là, on peut réclamer l'argent. Mais s'il faut d'abord réclamer l'argent avant de toucher le malade, je trouve que ce n'est pas sérieux. Je trouve que ce n'est pas sérieux et ce n'est pas humain. Ce n'est pas humain. Je trouve que ce n'est pas humain. Il faut d'abord soigner, il faut d'abord sauver. Et après avoir sauvé, bon, à ce moment-là, vous réclamez votre dit. Je pense que c'est ça. Vraiment, on a besoin de respecter la côté. Tout le monde a un malade ailleurs, basundol na bango, baso visé na bango ambon. To éviter ce qui n'a ni bango ba prétara serment, to éviter. Pour que je toque na l'hôpital, mon malade ailleurs, on les soigner non yé, bango baso na ambon. D'abord soigner na muta après mbon. To éviter ce pena ba mikina pote za la bango to éviter. Ce qui mutaza ka urgence mbongo no ka so na mbongo to kufi. Or, c'est le contraire, la prestation de serment va prêter et ça pour aider biso, ça engagement vis-à-vis de biso, mais va respecter en côté. Bien ça respecter. Mais on peut répondre à des hypothèses. Donc, première hypothèse en gros le médecin est vraiment bien formé. Au balandi programme d'études na bango balandi que comme médecin, va respecter on est sengeli. Mais ça na ba mususu. Malgré ça, je vais respecter un peu. Parce que tout le monde a souvent à l'hôpital. Si vous avez un médecin, vous avez un tout d'abord un malade à soigner dans la famille et de façon que vous faites un bon. Si vous faites tout le monde a maintenant, quand vous êtes à l'hôpital, vous avez un parce que ça est mais ils appellent ils font maintenant qu'ils allaient soif de l'argent, ils tout d'abord un bon. Et par rapport à ça, il y a aussi ma caravane. Maintenant, il y a beaucoup de décès. Parce que nous avons des mais c'est ça maintenant les critères actuellement dans Kinshasa et l'équipe partout on a beaucoup Tikolanda avis à population en tout cas balobi sama wana lelo et pas ya ba docteur ebele na ba hôpitaux ebele ezalaka vraiment respecté te biso na KNB tokoki ko senga juste na ba docteur pe na ba hôpitaux ebele ba meka ko revoir côté wana parce que la vie n'a pas de prix. Ba fonctionnaire ba pesi appréciation na bango ndenge ba koma kozwa salaire na bango na banque. Si oyo ya yo moko koma komi komi yo bamongo yo moto malamu hawana mokili kikone tu yo kitoko yo bamongo yo moto malamu hawana mokili kikone tu bavanda kana bato e balia kana te nazali na ministère de la justice mais ba sanction na ba seigneur so futa mbala au départ ezalaki bien vous komi boye beaucoup mais depuis un certain temps, tu comprends les soudés. Talane to komisi ko. Banda to yaki na 8 heures to zali banda. Bazoni nga même pas accès to kota na kati ya clôture to vendre. Boka bola kasi ba jeto. C'est souffrant. Et qui ça ne va pas. Ba pesa ba comptable ata so ba ko iba ba iba mais ba pesa biso mona biso. Ah wana ba c'est souffrant. Nous n'avons pas de respect. Donc bazo respecter même pas biso. Imaginez ba papa bi colonnette biso. Banda tongo to vandi. Nous n'avons même pas accès to kota na kati ya na ko to ko
Nous sommes des prisonniers. Donc, moi, je suis ce que dans la classe, est-ce que j'ai une certaine valeur? Donc, enseignant tel que nous sommes, combien de temps je viens de travailler dans l'enseignement? Diplôme. Maintenant, je me rends ridicule. Hein? C'est ridicule. Ce qui balinga qui te bat, il faut une procédure normale. Mais ça, ce n'est pas bien. Le professeur Nyonso, ce que yo, na banque, pendant 2, 3, 4 jours. Faut faire un hein? Donc, mesure il a fallu passer la analyse. À l'aise, mais tant que ça n'a pas comptable, bien. À moi, mais c'était bien. Préfère qu'à Zumbongo, le professeur va continuer. Mais il est demandé que tout le monde token. Bon, avantage ezali na banque puisque banque ce qui va programmer biso paye to yaka opesi carte na yo mbongo no bakopesa yo sans que ça la soutirer do tozo mbongo na biso normal na ndenge penza ke salaire to yoka l'état futa kabiso tandis que na niveau ba comptable ezalaki ako soutirer na balias plus au mona ngolo ko le vimba melero ko contrôler ezana ba banka mingi. Donc avantage à banque tous os mbongo na biso complet. To préférer tous ala na banque logo la siko moni biso libanda difficulté na biso nde logo les ali ba fête ba paye nyonso pe ba bengi yango ba bengi ba service nyonso mbala moko donc tous na difficulté tala biso to vandi libanda kuna na kati o ba kota ki banda tongo nana ba servir bango te po comptable azo futa soki guichet zo futa zaka moko. Bozui avis ya ba fonctionnaire par rapport na likambo oyo ya kofutama na banque to et pas ya ba comptable biso na KNB to lobaka kake ba autorité boso ba mesure mususu pona ba banque mususu ba guichet zaka kamoko bozu la bango solution pour baza pe ba responsable Kinshasa et l'équipe partout. Maître Tadier Dada a expliqué l'importance du testament. Bato mususu bakanisaka soko sali testament comme ici ozo soma déjà liwa na yo poa okufa mais or mutu na tango ozo vivre au komi déjà na ba âge moko ya oyo esengeli mutu akomaka na sagesse belé hein komi âge moko très avancé il fallait déjà obana déjà na préparer ya vivant na yo déjà obana na sala testament na yo le législateur a sala 3 formes de testament oyo ba bengi na testament authentique eza testament moko mutu na tango azo vivre akoki ko keneti na liboso ya notaire ou soit liboso ya officier ya état civil apesi arrangement ya biloko na nyonso alobi eloko na nga tele na sali boye eloko yo na otika esika tele oyo mwana tele oyo mwana tele notaire azo koma hein era azo ko komango notaire akochana archive na yepe ezalaka acte moko et comme authentique obligatoire na mutu nyonso fallait atosango wana ba benyango testament authentique eza na mususu eza testament holographe eza testament moko sous un privé d'ailleurs na tango zo sala yango esengaka batu bazala te parce que eza eloko moko secret yo moko zo sala ngo ake même na état civil te ake même na notaire te ye moko kaka vandi akomi abombi yango na tango azokufa muto bana bakomona yango na kati ba mikana na ye mais tandis que ya troisième eza testament oral ezalaka basala yango na tango nini basala yango na tango oyo mutu akomi a se sentir que liwa penza ye hein donc aza vraiment oyo balobaka pemeni na à l'agonie akomi pena suka po akufa na tango wana sikoyo parce que akokoka kokomate na tango wana sikoyo il fallait loba koloba wana siko il faut loba devant ba témoin hein il faut azwa ba témoin mo ba koko sala wana soit mi balé soit mi satu pour que maloba oyo ya zotika la koloba ba témoin wana sikoyo ba kotika la ko témoigner pour que ba respecter volonté na ye ndenge asali ba répartition ya biloko na ye. Na tango ya kala ezalaka soki ba souhaiter au meilleur vœu ou bonne fête eza pona ko fêter malamu kasi lelo ekoma moyen moko ya ko benda mbongo déguisé pona bakinois boyo kandenge ba réagir.
que normalement, ce qui m'a présenté, me veut le meilleur. C'est seulement question de dire merci et non pas à s'attendre à moi, bière ou bien moi, mbongo et pas à mouton. Parce que Aza ko souhaité veut malamu, meilleur vœu. Donc Aza ko présenté makambu ya bien. Alors c'est pas bien na yo ko se ngai moi bière donc na système n'enga bo na kin tout monde a oh non donc au présenter mutu bavé mais ko est-ce que bon donc ils a bien été vraiment on trouve en normal pour ça me taper sur à souhaiter au meilleur veuillez pour raison que c'est les merci au gros sengelo roté nani asika yango souhaiter au meilleur veuillez aux gens c'est les cas merci c'est tout na rôle bana bangelo moroté pour ça utile et ça peut bien te mais pour nanga ils sont de souhaiter meilleur vœu aux gens ici merci pareillement pour ça le moko biso nyonso nde tozo fêter Noël ou encore bonne année et c'est important de yo senga pour nanga d'ailleurs ko senga na mona ngo bassesse c'est vraiment la sens te somme ta senga apesi meilleur vœu aux gens ici merci pareillement c'est tout déjà ka souhait et la ndisa mina on est le côté que so ba souhaiter meilleur vœu faut donner le comment boye na suka soit secret soit nini et le côté somme ta souhaiter je pose donc ceux qui merci, ceux qui peuvent vous autant, ceux qui peuvent pareillement kakayo, mais que la on est là. KNB et celle libino constat sur baju o ezote kama na ville ya Kinshasa, bakino balobi ba produit mingi o basale la kango et banaka te boyo ka ndenge ba réagir. On est à Bakolora. Ezali bazui couleur basangi sina sucre yango monde ba oteke la biso. Eza ba jite. So meliji bakomi anana. Mo meliji okika ndeti ma lobo. Ba juane détruire biso fort et créer ba diabète na banzoto ezo salisa biso ba maladie mo ebele. Eza ndeti jimo ebimisika awa. Jimo mbaso meliango otena mnobo sentir encore le roi sucre. Siko o cesse contrôlateur. To melaka ba sucre le roi ba coca ba nene. Tant ozo melozo sentir ko zo mela eloko. Mais lelo bana ba bimiseli biso ba ji. To komi komona un peu par-ci par là partout na ba kwenyo ça va venir ba ji eza. Mais au komona na libanda nango eloko moko te dans mon oreille le ba 5 glaces. Bazui mai, batie colorant, bazo pesa batu et puis quelque part sozo melozo sentir le roi bololo na munoko. Alors na éviter ceux qui na mboka oyo contrôle service de contrôle na biso le roi OCC ceux qui zali na éviter laisser aller comme partout. Monta reçoit moi formule na ya sali aya teki na balabala muta ko contrôler azate muta ko tuna ya azate donc batu ba comme libre à côté n'importe quoi pour nous détruire la santé na biso. Eza ba ji mususu otomela to yebite soki loro ne to mela bon soki ko causer nini na kati ba nzoto na biso to mela ra juste ka to mela yango nga premièrement non senga na OCC à contrôler la biloko ils à l'extérieur même si qu'ils à l'intérieur avant que il passe la publicité na bango faut pas contrôler nos produits et sales maintenant au peso ta musika pour to éviter plus tard ce que causer nini na kati ba nzoto na biso. So moni jio eza na notice te balakisi ndenge basalela yango te mposa nini totika au lieu ke tomela bimela mela plus tard kobimbisa maladi moko ke okana ete fomi totika so moni ke eza na notice te otiki komela te bocho olanda bongo avis ya bakinois par rapport ya baji o bango bazali komela boyoki avis ya moko na moko balobi baji bango bazali komela bazali koyeba te ezosalama à base ya quel produit. Et pourtant, tout le monde a qui mundele a sali eloko a tchaka notice nango. Mais beaucoup plus de rebelles à cester na société na biso oyo contrôlaka
produits alimentaires au biso to liakana au biso to melaka ce qui vraiment est sali musala malamu je crois ba kinois na ba congolais en général ba kozala ya ko sepela makas qui chasse l'équipe partout. Bana ya avenue Lopori na quartier Matonge baleli na micro ya KNB ndenge bazokoka lisusu ko telemisa Tour Eiffel te na avenue na bango par refus ya autorité communale. Ngana komiko banga mokilelinga sebongo ngana komiko banga mokilelinga sebongo oyalo bina ya lelo. Toza na avenue Lopori dans la commune à Kalamu, quartier Matonge 3. Tant que tu décores tu as Tour Eiffel, tu as autorisation dans la commune. Mais ça fait 3 ans qu'on est au lobby, tu as autorisation, il y a un bon monde qui est décoré. Pour les balabala à l'État, il faut que autorisation dans la commune. Si la commune a autorisé, il y a bon, avantage est il y a qui retrouvailles ya ba gêne et puis ba tout ba on découvrir na biso to no salelo na biso Tour Eiffel na compte bureau de yaki amical moto zaki nango to no sala mais via ba autorisation to zo ba autorisation te ya on monte sala sous ba biloko yango te ezo déranger biso makasi po ya no sala biso bien ba retrouvailles moko ya bien donc ezo déranger biso soki moyen ya kozala il y a aider biso tous autorisation en tout cas et ça la biso bien makasi. Bon tous ça sali na 4 à 3 ans illégal isoute. Ba pesa ka biso supenzela te ya biso ko sala lisutu la fin ndenge bandai ko leka. Ezo pia biso parce que ezalaki pe honneur ya avenue na biso, pe ezalaki honneur ya commune na biso. Ezalaki ko sala kitoko na kati ya commune na biso e mataka lokumu. Kaka na décoration wana ezalaka na veni oyo mais sikoyo tomoni bakasa biso mbala moko boye tosalaka ngo lisusu te mais ezopia biso pasi po ezalaki kosunga mpe biso ntango tokakofete wana bana babandaki koya wana banoel bakotambola bazofete kitoko ezalaki na succès moko ya malamu mais sikoyo mbala moko bakasa biso bakoka su kopia biso autorisation te mpona kosala mosala wana bana bakosala kodécore aveni yango wana ezopia biso mawa na pasi. Bourgomet et awa bana t'organisera totiaka bambongo na biso penza nje po sala kaka esengo moko ya veni totekaka lisusu te bana soki bakei kaka fo asenga bango mbongo moko ebele fo asenga ba $1000 bapesa baparticipation ebele donc tomona tomayele esuki wana moye tomata mpe niveau ya likolo kuna eza te yango bomonde baveni koma bon totekaka su te bana oteka bacarton soso osala boye donc biloko boyebi kaka ndenge sango ekendaki sango ekende su te. Festival Talomoke o ebandaki lobi na Maisha Park ekosila le 2 janvier bozala ebele bozanga te po bakoteka biloko na ba prix moko très abordable po na ba fête. Naya Elengi Naba solde avec le festival Talomoke. Ne soyez pas pressés d'aller acheter ailleurs beaucoup plus cher. Le festival Talomoke vous donne rendez-vous du 22 décembre jusqu'au 2 janvier 2016. Venez profiter de meilleurs soldes de fin d'année à l'industrie culturelle Maïcha en face de l'hôtel du gouvernement. Nous vous invitons à exposer vos produits vestimentaires, agroalimentaires, téléphones, consommables informatiques, meubles et autres. La boutique Balobi, Nyoso et Kende. Yo, soit tout. L'entrée est gratuite pour tout le monde. Pour exposer, c'est tout très facile. Présentez-vous à l'industrie culturelle Maïcha. Appelez au 085 42 36 561 081 48 26 714. Festival Talomoke, Nyoso et Kende. Yo, soit tout. Rubrique na bino bolingaka mingi ya selfie kanga photo seka mokepe buka kingo botinda yango na page Facebook Kinshasa na biso KNB bilenga boyebo kozwa piso ki na KNB te suka photo to seka moke buka kingo écoutez Sambe Gombe Maman m'a passé à Izebola.
Écoutez, c'est le même qui commerce botamaka ebele na stade na mikolo ya ba match yango lelo KNB est proposé bino ba symbole ya ba équipe ndenge tekamaka. soki olingi mwasi ya boyi na ye komitungisa te aza nde kaka fidele na moninga na yo mobali kokanisa te o pantalon o chemise nde orepasaki mabe balancer tout ça tem tout un problème tem tout sombre tout ça là pour la équipe nyonso ça la équipe nyonso vous allez porter contre te bana ndeba c'est les bansa bisoni parce que c'est ne topé ça bango gaz donc c'est la équipe na bango bana bazala baye bana bango basala rati bango basala te bisoni to sala te to somba biso moko après ça to bimi nango libanda basalele biso kamwelo kwa bien te to banga point to signer contrat nani na to signer contrat na banki bayebi biso to somi to bimisi to kekuna na banki bapesi biso préavis na biso après ça to bimi na libala to bandi otekela bato te to sala biso moko so ba club de sali biso to sala surtout to ke na bilo na biso to ke na otinuna na société kuna ba komi to ndokabula la moitié wa bazi ya bango biso to sutikali ya biso ya soki komi société et où tosomba ngona za no tosomba mbuma basinga tozi toke tosali beshape utande na meza ba chinois so ba chinois ba bimisele biso to teki tozi nungo esili Bébé Atalaku, artiste musicien, alobi yende abanda masolo ya ki Atalaku na Congo kasi akompona kate Zaiko na ya Josar ndenge ba reconnaître kaete. Babengaka animateur Batalaku, c'est moi le premier animateur ya Talaku, bébé ya Talaku. Tozalaki biso mbale. Non et bébé, c'est moi le premier animateur ya Mboko. Puis Tata Koko, ya animateur nyonso ya Mboko. Te na tikate ba konzinanga ne badamete ya mabe. Non, ba konzinanga. Soki mo konzina zoloba. C'est Njosa Nyoka Longo. C'est mon patron. Jusque là nazana ki sasa ki paranga été. Nazana animation nazana nyonso tout. Je suis négligé. Non, talent ezali yé kaka Zaiko. Mais ngala Zaiko men. Kaka Zaiko kesa moko zate. Adalo vimba te badana ba vimba te. Ngane animation o ezali vraiment respiration. Kia kento sambandu ukinchasa ndungu badia mwanango bambwa mame bayinimbi bambwa itebaya. Donc ezana signification comme ndenge na salaka cri ambuta bilengo wazola dia wazola yukuta kulumuna abio ezana signification tokobanga elokote tokobangi sabambanda memanga na marakana polipa kubula eto banimation nanga mulumande awa mukari mabarimba maise bayemba yango malamu te bayebi koloba yango te donc ngai nde koloba animateur nyonso na kisasa oyo c'est bien moi bébé Atalaku. Rock Bokabela Bodo apesi historique ya théâtre na Congo. Tout ça est parti, il y a théâtre de chez nous, il y a groupe Salongo. Et Sengeli, Bandeko Nabiso,
ba directeur ya ba programme ya ba télévision ça la effort pour na kolongola eloko wana na mito ya bato parce que le groupe Salongo na tombeli bango bon anniversaire. Groupe Salongo au départ ça n'existait pas. Ce qui existait c'est que c'était l'émission Théâtre de chez nous. Alors le Théâtre de chez nous avec le feu Titengensana créa qui émission wana pour diffuser ba pièce ya théâtre. Alors au début avant de filmer ba spectacle na théâtre Mongita Ciné Impair à l'époque. Donc ce qui théâtre national a joué ba filmer spectacle wana ba filmer yango et puis ba ndeko lekisango na ba tranche wana ozaki ba benga ki yango kombo Théâtre de chez nous. Alors le coup là ba spectacle à théâtre commenter en la facilité, il faut surtout le théâtre classique, ça prend du temps, il faut qu'on le texte, il faut qu'on mémorise, il faut qu'on répète jusqu'à ce que le spectacle Bima ça peut prendre de 3 à 4 mois. Alors que émission naïe, Théâtre de chez nous, il a fallu et ça qui hebdomadaire, c'est-à-dire chaque semaine émission fallait eleka. Yango pour na kobo ya rupture wana, pour na kobo ya temps mort, ndé a ko créer le groupe Salongo. Tant que créé le groupe Salongo, alors au lieu na scène d'engaki na quatre salle de théâtre, ba monter décor na Ratelesco, ba monter décor na quatre studio. Yango ba ndeko bengango Théâtre de chez nous. Théâtre de chez nous parce que bon, on avait le réalisateur, metteur en scène et concepteur, producteur de l'émission a contourné qui difficulté wana ya kozela. Ba création ba spectacle dans des salles de spectacle, ça prenait du temps et ça la temps mort alors que émission il fallait les cas hebdomadaire yango pour contourner avec ça la groupe Salongo pour créer ba spectacle na bango na studio, c'était des enregistrements dans le studio et après enregistrement dans le studio, il fut un moment bimi na studio. Tant bimi na studio, ça cessait d'être le théâtre de chez nous. Et comme cinéma, vous vous rappelez, na film le rôle à Moinan Toussou. Et ça qui na studio le sous-souté, donc ça avait cessé d'être du théâtre et comme qui cinéma. Ndesco mutation en attendant et salemi kolongwa na salle pour na na décor naturel. Et ça qui accompagné la sensibilisation te va expliquer population que non oh ils sous ma bokete ils sous théâtre te et comme cinéma. Et puis, par après, bande copé belé baye, kozwa idée ya kosala ba troupe na bango ya théâtre, ba troupe ya théâtre na oliba sala ba spectacle na ba salle, ba imiter exemple ya groupe Salongo kaka na kombo ya Théâtre de chez nous. Alors que le contenu ezaki sous théâtre te et comme eloko mususu et comme cinéma. Bolandi ndenge bodo abeti historique ya théâtre au total à la télévision ezalaka théâtre te ezalaka série to cinéma désormais bato on surtout bazala na besoin ya théâtre ba ki na ba salle ya spectacle confusion ezala lisusu te Kinshasa et l'équipe partout. Merci mingi bakino na ndenge bozala ki ebele ya kolanda magazine na bino bo kraka KNB ya lelo to présenter ki yango na Jungle Land na avenue Lukusa poza pakate soki bomoni KNB magazine na bino ngala bino to kutani lobi kin et l'équipe partout. Ale kumanga motema moto yaya